Donc maman Olive vraiment azana tente au sala polémique. Abanda au salisa, au Zoralibako au Yana Goma, au salaka enquête. Maman Olive abanda au salisa batu depuis avant que tu sois la première dame. Na tuna question ana. Abanda au sal otuna et que abul ni nozana ngo. Mutualité misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà nasadere, nela sabe nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame, nasale fo na kamala dina bela kaponga nasi nasadere. La pétrolière Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi donc ngai na sadere et puis musicien na tout baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie.
aforçaka te omoni ke président seleki atikali kaka pene kaka ya bato epuis aza mpe kaka na esika na mitema bato mpe bato baya mpe kaka na place na ye na kati ya motema na ye mpe kaka se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Na poto bosomo na bino moko en tout cas babiloko ezokita maman vraiment la social pour na tout le monde donc merci maman Olive donc boye bibino moko kino maman Olive aki para famille te ba famille nyonso zo ba problème en tout cas présence ya maman Olive ezozala toujours présent bosomo na bino moko bosomo na donc maman Olive ayota la famille ya maman CDJ Mampata awa place matanga ezalaki vraiment ba art ya boye nde tozala nango besoin ba art ya boye nde vraiment tozala nango besoin alors na osenga vraiment bandeko na biso ya poto maman Olive aza maman ya ko soutenir aza vraiment maman ya ko soutenir po azotika biso te chaque problème au santé pena présence ya maman Olive donc bato pena bo fandaka pena bozo boya maman Olive boza bandoki depuis matange bandi nani oyo aye kotala maman si déjà consolé donc boende zalaka tout le monde a vraiment piqué puis vraiment oyé vraiment boende zalaka pena bien en tout cas maman Olive nzamba pambola ye nzamba pesa ya ebele vraiment et ko ça la biso toujours bien et ça la biso toujours bien voilà donc toujours continuer toujours.
tosika bino ke mama Olive mutaleki ye na action sociale na mboko oyo aza te bazalaka mibale te en tout cas ba mibale te même yo na suis fertige à kosakana te voilà na moni mama Olive Lembe c'est grâce à eux ensemble voilà tala niveau le na komonango balobi 3e équipe pe yango aneye da biso to loba makambo te ke o samba après te o ya nini te au 5e exact 5e exact biso ne to retard exact 3 remorque exact 3 mundele yaka muta remplaçant ADT ya Kimpo yeyo mundele obomo na awa oloba lingala bien mundele bon pour pas comprendre hein? Je vais parler à lingala et ça que tout le monde a comprendre kimi ezali ouais tout dans les bons namoni yo santé net mutakenda rapoto kozala pembeni ya were eza plaisir mais au monde a randa salata na bota ba bébé ouais boue raza international aza bota ba bébé yango photo landa eka ande ya salaka yo remplacer ADT to ebaki ADT azala ine boga te comment wera remplacer ADT wera de la fera remplacer ADT na mutu ya mignon garçon net yo bazola honor bon en fait ngana bota mana naturel bon fina zarana déjà ibinga depuis bon mois na mais maintenant ninja yo ki jalousie ndenge na bengi boga j'appelle ça ba formation yebi abi petit na za makambo asepeli tende na bengo boga non fina biso zarana biso ayoka jalousie ne yekuta sepela kanda na ba petit soit oh maintenant ninja yebi chet bo ba moto biso na tambola ngona zwa ya maintenant oh kasi yekuta pesa ngaba moto oka pesa moto to tambola na maintenant ninja yo po tambola na ya pesa nga siko ba moto Alex open ya staff o tout bomona nga donc ya loba o komi pembeni awera azala maele awa basi ba belé na babote to koma pembete to zalaka de na yi na sepeli fort merci vraiment na sepeli na chaîne na yo en tout cas merci en tout cas chaîne na biso yango yo ya za pena ye pena molobeli pena ya président wera en tout cas bana poto chaîne bo s'abonner massivement chaîne pena bo s'abonner massivement pour chaîne ezoloba makambo solo yango au 7e yango donc tozo kende kaka ser na biso Sylvie Bongo yeyo yesi tozwaki papa telema nokoto excusez ser Sylvie Boni bien mama Sylvie kimi ezali na ngolo nzambe namoni ozotambola toi po balobi ba action mama Olive sala donc nayebi te ser Sylvie Bongo et ça Londres komona président wera mama si déjà ensemble ngako na sepeli makasi obike ngai au départ na non mwana bandal mwana mabele donc wera son frère na ngai donc ba ene na biso bango ba komi déjà ba poussani déjà na ba université biso to aussi sasko ba classe na ba lycée wana et puis Sylvie c'est ma sœur et au ça la sous occasion mo que na yo fa na bona de la paix pendant 5 ans avant na avenue tous na ba relation bien donc pour na sepeli wera lo ba ko baiser éducation te voilà oh maman Olive ça la force on na cadre wana biso to bien mama waro laxike maman aza motema voilà mama waro ngape musole na yebi makambo solo alors yebiango c'est que à force à rater au moins que président c'est l'équipe à quelqu'un peneka ya bato et puis azapeka ne sika la mitema bato pe bato ba peka na place na yeka na kata motema na epeka. Alors maman Sylvie Bongo to luka to kimisa mwa polémique yo balobi maman Olive asalaki ba action na matanga pululu avant bakunda accord mais tomoni maman atiki pena bakundi nanu makambo nyonso sili après aye kozonga na sima na ebite ezaka stratégie ya kokima mwa ba polémique yo yaki namoni cameraman na zo la biso soki conteneur sous ya bakare ya bapondu zona pondu wana na lobi ezaka kokima polémique par rapport ya
ndenge elekaki na matanga pululu yango préféré matango aya na ye na retard ki azeli na bakunda makambo sila. C'est maman Olive alandaka polémique te. Maman Olive est au-dessus de la mêlée. Donc aza maman tant on so benge maman si ka na place na likolo anazali. Donc maman polémique était la réalité ça ndenge agenda na ndenge permettant. Et puis maman Olive biso tozo alibakwa ko travailler na ye maman Olive asali sara bato ebele. Mais minga lobaka boloba te. So pe to sali mo enquête bandeko mi pe to za bangwa ba yoka ka maman Olive azoya ba ko ina terrain bango moko. Donc maman Olive vraiment azana tenter au sala polémique. Abanda au salisa ozora libakwa ko ya na Goma au sala ka enquête. Maman Olive abanda au salisa ba tout depuis kaza avant que to za la première dame. Na tuna ye question na abanda au sala otuna et ke abul nino za nango. Na tuna ka aboya ka eleka na mikolo ba to sola ngwa police. Donc abanda au salisa avant la première dame. Donc les loko memela la polémique ça ko réduire ba makamno sa malamu azo sala. Aza mutu Bible lobi lela na bato azo lela salisa ndeko nozo mona ko lukate o salisa moto oyebite yango yazo sala kama Bible. Tomoni oumeli pe pembeni ya mama confiance pe habité lo ne sala ka mama zalaka na confiance makasi. Mama za mama batu nyonso. Yo pe ça fait combien de temps to okuta no pembeni na mama. Yo zolo baga yanga bongo yo. Quel père pas za ou mais la pembeni na mama. Ya yo ezando occasion nyonso za présent. Quel père na yebi jelem. To zalaka pe na ye na bangonga moko boye. Donc yeba musala devant sabat pembeni. So ye musala te mama ovani sote po na complaisance. Musala kaka. De on peut tozo kutana na de temps en temps ken piana. La lisara ngande avant parce que si tu n'as pas élection attentif à désert. Merci vraiment. La manique de John. En tout cas, merci beaucoup. Merci sœur Sylvie Bongo. En tout cas, et là ça linga plaisir maman Olive na pondu lisusu. Donc na pondu lisusu na bataba ngombe nde ba banga po ya panza bato ba ngombe ba banga ba ya panza. En tout cas, merci na président Weranson. Okata te mamba GLM. Non non okata te bona kata pone. Soki na ke GLM mutachanga singa na kingwaza. Est-ce que oyibi? En plus ngai na président Kabila tobota mamboka moko na Kalemi. Ngana mwana Kalemi. Kalemi te. Ah bon, abota makuna toaka kuna. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bozolanda bino moko awa vraiment nyoso tu eza awa. Nyoso tu eza basaki ya fufu bataba bango yo. Donc basaki ya makala lisusu pe eza wana. Et ça la rendait plaisir boy. En tout cas maman Olive Lembe batika yo batika mama po makambo yo sa maman Olive mutako sala ngo azate lelo maman Olive akiti na famille ya na famille ya si désima pata ba sentiment noni non sentiment nanga ezali komona mama o eza deuxième phase sala ba action na kitambo asala ki action ya munene pona ndeko na biso pululu o tozanga ki voir même mbongo ya kosombele cercueil tomi tu na cotisation ba artiste comédien ba sala eza combien o $240 maman ye apesi solution makamunyoso o eza deuxième fois na yo mona su mama awa et pas ya mama si de jima pata en tout cas esalinga plaisir makasi donc maman nzamba pambola nga na osenga maman nzamba baxelene mikolo ebele ozo comprendre moi bato ebele bazalaka na mwa nungu ya maloba lisile kombo ya mama mais biso zo vivre ba action sociale o mama zo sala na mboko oyo bato ya poto ko bazali koboyaka mama tango nyonso okoloba na bango bon bato oyo baboyaka mama baza na bango pe na faute te même Jésus Christ eza na bato pe balingaka ete Jésus kutu mwana nzambe eza na bato balingaka ete basalela likopa batia kutu na kwa babete basete ebongo soko oyebisanga eza na bakongolais mo balingaka mama Olive na okamwa te Jésus kutu oyo aza mwana nzambe eza na bato pena basanganaka baboya ye babaka ete même ngande na bosone so bato balinganga seke na kosi yo naza na bato balinganga pete ozo comprendre donc eza ndeni bato mususu bazoboya yo bazocritiquer yo bapesa courage depuis bato mususu baboya maman Olive baaction asalaka ezomotive maman Olive olia tika baaction azocontinue nde lisusu kosala baaction ya minene en tout cas maman na biso vraiment nzambe apambola yango ozomona nzambe ayebaka mitema bato yango moni
mère abima mwasi ya chef de l'état po mama nzamba ayebaki ye azala wana mpona asunga bato oza comprendre donc kokabana ye déjà ngai natuna mama na gele moi question moko en coulisse ndenge Sylvie Bongo auti oloba awa natuna na bi makambo ozosala ngo boye koma oza sous première dame te alobi na banda makambo kala va kutuna za première dame na osala ba commerce nanga na banzela goma nazala osala ba action sociale donc muto akabaka na ye muto abotama na ba makambo oyo achangeaka na ye identité te ozo comprendre donc bato peut-être baboyaka moko mère bango moko batikala na soni botala ba action mama azosala yo boyaka mama so ba action mama azosala yo même na famille na bino okabaka na même na famille osala ta geste moko te nde tomonaka bato bagenda kotika bado ata na baorphelina bato basala yango te mais omona mutu mwa asalaka baaction bien mosusu bato bazoboya ye mais ye azosala mpona bato babetele maboko te ye makambo azosala eza mpona nzambe ye moko nde akorekompense ye aza na besoin bato ya mokili barekompense ye na eloko te nazomona komini na yo ndenge yo oza siri makambo mama Olive osala ana besoin mutu moko ya mokili arekompense ye nzambe na ye nde akorekompense ye na nyonso ozo comprendre donc na mokili toza biso tu bapassager oza na mokili yeba ndenge akovivre yeba ndenge ya kosala se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie. Chez Djonga 1, Oyo efungwamaka tous les jours, du lundi au dimanche. Oyo soki oye awa, ozamu bimba na ndenge ya kosakana te. Awa chez Djonga 1, spécialité zalinde biloko ya kotumba mointe. Po awa batumbaka taba, ngulu, soso, poisson, pe biloko mususu lokola makemba, ba frites, pe biloko ya ndenge na ndenge. Chez Djonga 1, esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit. Kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga, mariage, réunion to église oyo ezali disponible po na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi, samedi, dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba. Soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81. Oyoki omoni ondimi yako sambezate chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi. Adresse ezaka kase moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230. Chez Djonga 1 nyonso ezali naturelo soin la mettre neti ko bude ba action ya Mama Olive. Bamonaka bilili bilili mpezo la kisa nyonso donc yango lim teza ko confirmer nyonso bamona po baza na commentaire mususu te commentaire kaka yango elo mususu ezali te en plus eloko ezoka musabatu azali susu première dame te
azali sous première dame te mais l'action ils ont continué kaka. Est-ce que on imaginera que maman Olive na moment où la sous première dame te a continué ça la baction. Abotama nango déjà. C'est le témoignage abotama nango pe toza comment na continuer kaka. Donc et sous quitter. Nzamba pambola. Voilà. Alors bana poto bolanda biso vraiment ebele biso to lingaka bato basungaka bato surtout ba action maman Olive boye et ça la toujours bien. Et ça la toujours bien. Maman zana bolingo ya tout le monde donc ça la toujours bien. Venamon nous a marambo belé aloba. Wana méchant. Mauvais boni mauvais. Bon malamu. Na sepeli. Na ba arti mama osalo sepeli nango. Na sepeli nango makasi. Yo za kitambo. Nazali mwana kitambo pe nazali pomba Sacramento. Pomba Sacramento. Moto asala na Sacramento ngayo. Voilà. Papa na bango biso tozali osala na alimentation. Voilà. Toye kolela mama. Yo zalaki pomba ya alimentation ya Sacramento ndenga. Sacramento papa si ya mama si déjà papa. Donc yo yebi mama si déjà ndenga botama. Ngai nde na yebi epenza bana nyoso tu babotami tozalaki na bango. Voilà. Na sepeli komona mama oyo asalisaka bana na ye mama Olive to sepeli na yo kitambo bayoki penza ke non mama azali penza mama malamu. Depuis papa na biso sacré kufa yo pe musala eza soute. Nazo sala li soute to koma ba chômeur. Okoma chômeur. Na koma chômeur. Bongo ko le latte pa mama si déjà mampata mama si déjà la taille mange mama. Papa ye yo asala na papa na biso sacré. Lukele musala bongo soki balobi okombola kata lupango yo koboya na koboya te ezali musala naza pe na famille bango nyonso tu bana sacré baebike tozalaki na bango tokoli na bango papa pe akufi toleli papa lelo yo na ye kolela siko mama baobao yende akolisi biso nyonso na kati ya kitambo dans libota o ndenge eza boye yo pe nande okopesa témoignage ya papa ndenge azalaki ndenge mama azalaki da yo ndo fanda na bango pe ndenge nazaki abokoma na ofongola porte okomona pomba kitambo Sacramento yeyo. Est-ce que ndenge tokaka papa azalaki mokabi munene ya kitambo est-ce que makambo bato alobaka ezalaka ya solo papa azalaki na bato nyonso to ya kitambo bayebi azalaki malamu pe Sacramento soki akuti yo na nzela akomema yo olingo mela whisky okoti na alimentation Sacramento akobenganga pomba apesa moto wana bière pesa ye champagne amela ndengai nakoli na basilivi mapata bango wana bazoyokanga pe bazomona ngai esalaka opasi raisonnaka papa ke no papa azalaka peut-être ozalaka basouffrance te mais soki papa azalaki mbe nazosala mais lokola papa akenda nasala lisu te nakoma chômeur kolukela bana tali pakolia na kozwa te eloko moko te ngai nde papa na bango nasali na bango ngai oyo nazoloba apart bato misusu baye mais ngai nde nayebi bango bango wana bazotala ngai. Merci beaucoup. Tomoni oyo deuxième piquet puis biloko elingi esila tomoni troisième ye toyebi te toyoki pe bangombe ya mibimba pe ezokita toyebi te bakotelemisa yango wapa toyebi te est ce que ekopesa mwa désordre te na kati ya quartier so bangombe ya mibimba ekiti ya pesa désordre te oyo mama apesi biso tosepeli na ye makasi. Aisha kokozomona papa namoi papa ngai ne pomba Sacramento ya sala na papa Sacramento pe na papa ya okota na bureau okota na alimentation il faut monana ngai. Ok, c'est bon. Merci beaucoup Nasepeli. Merci Ken Piano. Merci beaucoup Aisha Okoko. Aisha. En tout cas papa félicitations. Nzamba pambola yo nzamba batelo toujours. Merci beaucoup Nasepeli komona maman ndenge avandi na biso lelo kitambo sentir que maman azali maman na biso. Voilà. En tout cas merci beaucoup alors tozo continuer na biso kaka ndeko les yo yebi.